obombi biso banda tongo konstitution ngonga oyo lelo mokolo monene 2006 ezongisa ba oyo nyonso bazalaki zingazinga parti tolini tobanda la programme na biso tobengi yo sala na biso ebandeli kino suka papa oteka biso te na nkombo ya tata mwana na Voilà. Image de Kusima. Ndangayi bongisa orthographe comment comme soirée du musical comment ka soirée musicale c'est tout court. Le cas n'a pas Liboya, comment ba bongisa orthographe soirée musicale. Yo commis soirée musicale. Yo commis soirée musicale. C'est la lumière. Papa Joseph et Tokala. Voilà. Bazana 4-0. Yesu asekwaki. Et Yesu yemuselemi. Nzemwa suka ya animation Okaba et Tokala. Voilà. Nzemwa na mamwe kwaki ya mibale Yesu yemuselemi. Ya mine eza animation basala comme dirigeant en accord avec la jury tozomanda kala te.
Beta maboko wana nzembo. Beta maboko wana nzembo na bango liboso pi fakiki. Donc nous sommes battus. Deuxième nzembo Yelu Selemi. Ozoleka sikoyo na troisième chanson na bango ya pokwa ya lelo. Wana troisième chanson tomoni wana dirigeant technique tozokikisela biso eloko ya bio. Troisième chanson na bango
incarnation. Banzambungu kudunga madeja.
déjà nzembo na bango ya suka yango wana bokabwani oko makasi mpona pakikisangani nzembo na bango ya suka yango oyo bokabwani toyoka eloko wana dirige tokala toleka.
bango c'est déjà ok pour tout na dirigeant papa André Mamba la 4 chansons deuxième monango ya liboso Mabota Manso Masanga nzembo ya mibale Enkolo nzembo ya mibale Faki Kwilu nzembo ya mine Oyuma voilà baza na dirigeant tolanda bango na bokebi pourquoi ya lelo voilà Faki Kwilu Mbanza eza na mibeko na yango Jean-André ozwa déjà bibundeli Faki Kwilu diligence Jiri bazo compétent Tobanda s'il vous plaît Jiri bazo compétent Liboso Mabota Manso Masangana Faki Kwilu aussi joint makambo soki ozangi Jean papa André Wata Mabota Kwilu
maboko na Faki Kwilu. Voilà, wana Enkolo Nzembo ya mibale. Nzembo na bango ya mibale Enkolo tolanda. Faki Kwilu, nous avons la troisième chanson. Satu Tata Molimo Mosantu. Qui funki to bongama na sima ya Allemagne. Tata Molimo Mosantu Nzembo na ya misato. Faki Allemagne to
troisième chanson à Bango, autour de l'animation. Bakoyenge la biso nzembo Oyoma. La biso pe Allemagne, nous avons l'ambiance. Bobonga déjà tango Kwilu azobima animation tozobeta tozobima mbala moko pona organika s'il vous plaît.
Nzembo na balwa liboso na butu ya masumu, nzembo wa mibale tongama. Voilà. Nzembo wa butu na butu ya masumu. Faki Allemagne, 4 chansons. Tobeta show na biso ya Faki, azongisa ya batika na table ya jury. Kepi ya kabotika na table ya jury. Voilà. Faki Allemagne tokei dirige. Voilà, nzembo na bango ya liboso na butu ya masumu, nzembo na bango ya mibale zia wa opi, nzembo na bango ya mibale. Zia wa opi, ufongola matoi.
Tshisekedi nzembo na bango ya misatu sunda kala te tozoka hymne national ya Allemagne ozalaka chanson, toujours les Canaïbes. Pour la mato, s'il vous plaît. On s'en va en Allemagne, il y a déjà hymne national. Pour ceux qui ont bah tout le langue, évitez, vous mettez hymne national. Donc pour la mato, s'il vous plaît. Sikoyo nzembo na bango suka tobima
namoni nano fiche te Faki Fwinki.
Bazana 6 chansons. Nzembo Misato 5 continents animation. Bazana 6 chansons. Lema Pakimba Zamungu Bazo Banana Banzamungu, c'est parti. Nzembo na bango mibale tosanzola Nzambe. Tosanzola Nzambe. Oya bungisi power. Power bank. Alekana azwa. Oya bungisi power. Na miri ya temple alekana presse. Pakimba Nzamungu tokei deuxième chanson tosanzola Nzambe.
maboko Mbanzangungu. Deuxième chanson na bango wana kosangola Nzambe. Troisième chanson na bango 5 continents. Toyoka vraiment na wana kokiri nyonso 5 continents. Mbanzangungu. Abula Mpembe. Cinq continents. Toyoka ngona bokebi.
président, dirigeant, les membres. Chantons, chantons les gars.
appel avant ya suka mikakatano ya animation tokende na un appel dirigeant Lema Toganita un appel. mikakatano bateri ona tadi bundeli animation mikakatano voilà banza mungu opesi le kitoko makasi ke litata sokote wana donc ona tadi bundeli on a quelques minutes d'animation
Pointe-Noire. Tout le monde va vibrer en absence dans Bango. Et tout le monde est VR. Tout comme déjà 22 heures passées de quelques bonnes minutes. La compte na Jiri, ils sont aussi ici Awa. On a Jiri aussi ici Awa, tous aux hommes sa micro. Et pas à ma à Jiri, probablement on a tranché pour la journée à l'élo parce que le concert est continué de lobby, sauf changement. Il y a dernière minute côté à Jiri. Concert lobby P Kozala. Lobby Kuna P Kozala, suivant les 3 jours, il y a fête dans Bisso. Pour les battre, lobby Boya les sous-sous. Pour continuer, on a Bisso fête, ils ont passé pendant 3 jours. Pour aller avec accord et à Jiri. Tout ce qui s'y awa, tout ce qui s'y maloba. Et pas il y a président Jiri. Faki, toko tabisonyo sur le terrain. Toko tabisonyo sur le terrain. Bah oui, bah ça présent, toko tabisonyo sur le terrain, s'il vous plaît. Faki tokota na terrain. Faki tokota na terrain, s'il vous plaît. Tokota na terrain. Faki. Tokota na terrain. Tokota. Toyoka. Okoba tata ya mwana kitata mwana. Faki oye. Faki oye. Faki oye, c'est dit, là-bas, toujours, pour papa, pour papa, pour papa, 6 juin, oye, 6 juin, oye. Aussi merci la combo de direction artistique générale et la combo de Bakonzi, les Bafandi Awa. Aussi merci à Bafandi Nyon sur eux va répondre pour nous prester la journée à l'élo. Fête ya 6 juin, ils allaient fête Nabiso, ils allaient mukuru Nabiso. Biso moko to ça qui fête on est en ambiance. Biso moko. Na nini na musique. Tolandaki matin bapesaka biso na église mpungi oyo tozobeta yango nde bukaka mire ya Jericho eloko mosusu te kaka oyo kaka musique oyo tobeti awa biso tomoni ka musique me na molimo ye moko nzambe molimo santo ayebi nini asali biso toyebi te tomoni ka musique yango wana merci mingi mpona badirigeant technique oyo babengaki bachef de musique tolandi travail fanfare na biso ekokola kaka boye na batravail sans baconcert boye tokokola peut-être sur le plan musical mokonzi na biso azali wana oyo azali docteur na musique mingi bayebi ye te me tokoya koyeba ye mingi mpe bayebi ye lelo eza butu lobi mokolo mpe ezali conseil ils ont continué tout comme lundi. Les fanfares rebelles ont programmé, mais le journal est bêtité. Lobby journée Zali, tout comme lundi sous-sous. Ce qui peut mardi, espace au monde, pas de problème, ils allaient faire une vie sur mon corps. Tout les gens fanfares, nous, soit du moins, va participer à soirée musicale na biso ndenge tozobeka kango concert mpona lokumu mpe nkembo ya fete na biso ya 6 juin mingi ya koloba ezali te ndenge toza boye yango tolobaki tous les chefs de musique
Tango bandika bazo ko prester. Zala wana na ba musicien na yo. Avant to banda concert, to monaki to bana ko beta musique kuna meto kata ki ya. To ba ki après concert. Tango to sili saboye. Chef de musique tanda ba musicien na yo. Banda na yo musique ti esika molala. Ceux qui beaucoup si kilo 5 heures, on a résolu le problème azalité pour ça pour la mission. Faki oye. Faki oye. 6 juin oye. 6 juin oye. 6 juin oye. Oye, oye, oye. Les allées fêtes na biso. Bandi mi ya papa kimbangu foba sepe. Na musique tu veux mettre là-bas. Donc négé tu dois ça a tu dois clôturer les bons délits. Fanfare la fanfare au tanda wana allez. Kino wana. On va dire na beno. Comme ça maman va se faire na ba va définir na ba. C'est pour aussi cette illumination na 5 ans, on commence la parade. Parade ça. Pour le programme ya lobby zali mokula yenga ça dimanche. Togo sanate et répétition ezali na 8 heures juste biso banzo de ça awa. Au moni lelo ndeki tokoma ki mois avant et soka ki biso toko ko répéter mo malam et nzembo na ikisi mo malam. Baloba ka répétition ezali meilleure ya science. Donc tita moyoko la mokalobi yeba que à partir de 7h30 na 6 makamla ngai comme ça 8 heures poko bakomona awa tobongisa banzembo ekolekisa mokolo lobi ya ye mpona lelo tosukisi wana okomba tata awa tolandaki nkolo yesu apesa biso programme de église mpona kobenda libanga biso bano toyebi ke tomata na nkamba na makambo mibale misala mpe mabondeli tobakisi neti na biso musique nafaki kobeta pe mpuni kokumisa yawe. Donc lobi tokosana te étant musicien ya papa Simon Kimbangu kianga nyozali lala na programme wana batindika yo te me yo moko na volonté na yo moko titango yo zolamuka lobi na tongo soki outi kaka na parade pumbala moko tokena imprimerie kuna na se tobedi libanga tomatisi likolo profiter kotonga Yerusalem na banza ko tozala ino koloba yango wana tosilisi bongo okomba tata ya mwana pe tata molimo santo amen tosengi libondeli ya clôture na mkonzi tobondeli na komba tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso merci tosilisi mpona lelo tozali kozonga toye na za ya 5 ans kala na ntango ya basete obongolaki elongi otali bato babengaki o seigneur po babandaki kokumisa yo lelo biso mpe tokopesi sa ya 5 ans toyoki chef musique ndenge alobi tokende na musique toningisa milimo ekimaka ezonga tata nzambe obongola elongi na yo otala mpe biso lobi pesa mokolo na yo ya kosanzola yo nyonso toyeki tosalela longola mipepe mabe longola makambo mabe tokende na kimia so tokutani na kimia tokopesa merci na matonde na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo esengi na komanso amen tokende malamu Voilà, Faki a planté, batuna batu place tozokende toyindisa sikoyo. Eyinda, papa fidèle bakangai matoi. Voilà, lobi tokosala te, tokozongela lisusu awa. Photographe abanda kokonga ba mama ya Mbanzangungu oza wapi? Kende place ba épouse ya Mbanzangungu basali. Oya Kouisaki Power Bank, Myria Temple, les cannes à presse.
Photographe azate, ça me dit on raté couple oui. Dans la prestation de ferme. Hein? Non. Non. Sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.